Capage TV. Capage TV. Tala kaka yo zana baebisi yo butwa lelo otikala otombola likolo bo telemi tala butwa lelo yo il faut ça 1 heure du temps au moins comment lela likolo lembi baebisi de 1 heure à 3 heures yo tchabon ba condition ana oh chez Christ il y a pas assez de ba condition ana et ça n'est important que ne pas nganga est-ce que nganga ebi na ko jouer soki yozo jouer yeba ke dona nzambe ne mutapesi yo ezakaka ozala bien encadré ozala bien calibré tout ira bien eza nango nécessaire ba vie na biso belé ya kaloto yebi est-ce que ba simba kisi est-ce que nécessairement il faut simba kisi c'est que ça ngope o luka ya nini au moins te ko lia pe mbonga kisi ezape mutema pasi phénomène poison na monde de théâtre comme ko ça ba tout moi malili parce que c'est binon biso to bandaki ko vanda je sais à l'époque au vandi boto hôtel tozo ko envier mais lelo parents mususu so katali alors ba ke moi na ngai au salate parce que azo banga un jour so moi na nga peli to moi na nga sui ba tche le poison bolingo wana tengo lobi mambo poison en tout cas to yebite banani ba osalango. C'est difficile aussi. Vous imaginez, je réfléchis. Donc c'est toi qui vas réunir toutes ces personnes. Plus de 1000 personnes. Yom to réunir bango. Yom to au sala que bana ya mutu wana batika orphelin. Donc tu as fait ça, tu es conscient au saliango. Dieu te détruira ta vie. Toute ta vie tu seras détruit. O lingo lingate tu seras détruit. Oyebi yangwano moni er moko to kimaka pe babiloko mususu. Kozala na garde na ndenge na yo parce que to yebite nani alingaka o nani alingaka o na banada nada umeli na sinark ouais ça fait longtemps yango no monita ngo sali groupe na pe ezo simba et simba pourquoi parce que il a été encadré formé avant d'avoir na makolo na biso to moni ba dinana la douce aya avanda avandi à observer et puis bien na bango kaka po babima na bango bien nada penza ka fuka mi vieille bo sambela pona nga na babima na osala je vais faire ma carrière c'est la même chose dit nana aya bien en tout cas bo pesanga chance je voulais devenir aussi présidente de mon groupe toko boyate quelqu'un qui se sent capable o ya bimina par la grande porte et ko simba kaka ko ba twa ba ke papa ba guerre papa bana obini bobimisi ba sali ba groupe est-ce que ndenge bomona bana bobimisi je salue Dinana Sarah Masiala là où tu es nde babima bima basala ba chaîne na bango po yango nde babima est-ce que eloko wana tende sali bokabwana po mutu nyonso azo luka nazala meilleur na ngambu na ngai po bolingo vraiment tout ça na vrai sens à mon bolingo na monde théâtre c'est comme si ils ont déjà diminué. Bon voilà nga na bandina ko saluer wana petite sœur nanga Sarah Masiala que j'aime beaucoup. Na salué peut Thérésia pour wana baza vraiment ba base hein. Bon omoni ndenge ba créer ba groupe wana ndenge ba créer ba YouTube mutu nyonso a créer ngo dans le sens ya sa promotion ya œuvre na ye ba tu ba kanisa ka nécessairement so ye subitement il faut ba tchona pièce non tu dois être rodé tu dois être formé biso moko o poto bima na télévision tout ça là 2 ans na coulisse. Vous imaginez? Vraiment. Tout ça là 2 ans na coulisse. Mais à Mikolo aye a salika mois 3 mois 6 mois aligné bo bandamba moko aligné. Or il faut approuver biso de quoi il est capable. Et puis pour na tocha on a TV tu dois nous convaincre. Parce que si on biso convaincre biso te siko batu o ba otala yo o convaincre ba ondeni.
Grâce à BioHerbe Cacao, je me sens équilibrée au travail, à la maison et c'est pour notre bien-être. Bana bazo 6 examen d'état. Calamité yango examen d'état ezali kobima. Collège des carrés ensemble na King Service baza vraiment en partenariat officiel. Donc parents nyonso ya lingi mwana na ye oyo arrivera mwana na ye akende kotanga na Canada. En tout cas, opportunité yango oya. Bon bozana moi mike bo sunga bana. Ebele bo sala berere bo ki ko somba desa c'était buna na banjela ki ça c'est kufa avant. C'est bo zaki mbongo bo tindikeli mwana voyager. Bo kanyi motema 4 à 5 ans après mutu munene na mboka bo zui vie. King Service en partenariat avec Collège des Carrés. Collège des Carrés ezali na Canada, précisément na Montréal. Kotanga ya awa ezama bete ça penda très bien. Mais kotanga ya awa et comment na ba anomalie ebele po ba professeur be ba futa makate ba komisi bana ba tricher mingi ba mata. OK. Yango moni King Service. Otozane partenariat yo yebi. Kotion se to bembo se to ngi to bembuki. Préoccupation ezali kaka relevé bancaire. Soki ozali approvisionner te na compte na yo King Service à cause de la charge à partir de $50,000 pour approvisionner compte na yo. Oui, ko banda déjà ba demande ya ko bongsela mona banzela o ya venir na ye. Ba para mingi ba bakate bakanta so kwa zimbongo pa bongsela mona venir ko minga ngambu. OK. O nga na kemba ki epake akemba. Te mabe. Kombo nde soko etikali yo na mwana ezalaka kombo a soni. Soko ozwaki mwana koi na kombo netika ka soni. Pour na kozwa visa d'études parce que ba visa ou prise en charge ezali sous-souté. Prise en charge ezali sous-souté pour cop wana ici et baby. Mais ce que vous avez besoin moi na yo azwa visa d'études en tout cas collège des carrés est disponible pour la barre na bino nyonso. Ba frais académique, il faut que foot yango bien avant pour ozala na ba norme ya collège des carrés na King Service. Ni akapage télévision et logo moni ngai moko na beau plateau na lobi na bima na terrain. Boye beta passe na zate mais la surprise lelo eza ebele parce que tout le monde monde lelo ndenge zo évoluer ba mbebele comme na obeba. Bana miki ba respectation mikolo te bana miki ba ba te ke oyo na ya na monde oyo na kuta e eza lisusu te yango lelo to bimi na terrain bo mona passe toza za pleine répétition ya groupe Sinac lelo to zo la mino biloko bolingaka nous avons vraiment des plein de répétitions avant la côte vraiment la tournage les bazalaka et je dis grand merci à mon site à Capache là où tu es maman je t'aime beaucoup nazanga moroté na plateau nazana icône na benga icône pour ngai tant na tala na TV yaki na mwana je na les ko rêver déjà moment oh mais les noms ma pesi nango nazana papa Julien na benga papa bonjour papa Julien. Oui bonjour. C'est CP qui a la Capache télévision. Mais tu es en pleine moussala, j'espère que santé ça va. Oui, santé ça va, na CPLI. En tout cas, on a félicité beaucoup Capache télévision na moussala salaga. Je suis passé une fois chez vous là avec Cynthia Capache. Donc j'aimais la façon dont vous faites votre émission. Vraiment, je tiens à vous féliciter. Merci. Donc voilà. Ok, papa Julien, je sais que tu as autant mais il est tout le phénomène et il y a un monde de théâtral. Tout le monde a artiste qui a un jeune talent. Mais apparemment, il faut respecter le monde dans le société. Je ne sais pas si le monde a bon, en tout cas, je ne sais pas si je peux dire quoi. Mais au moins, ngana ba to ba ko ba yesi ka ba manka na ba ongate. Na yebite peut-être so ba sa choper à quel niveau. Mais au moins neti ba biso ngai je respecte tous ceux qui sont venus avant moi. Na sûr je fais partie na bateau na monate que to finga na mutu na média. Oui. Et puis makambo na pesa la éducation mutu. Nous autres nous sommes très bien éduqués. Groupe Opeto Kota, groupe Sinac, les amours groupe moko bon. Tous à moi éducation na biso moko boy, toi ndenge na biso moko boy totambola. En tout cas, tel que nous sommes là, ndenge to leka na télévision ou bien ndenge to vivra, chacun représente sa famille. Donc moko a représenté la famille et à la kisaka l'éducation acquise dans sa famille.
so moni mutu azofinga bamikolo abatu azoswana na nini bon eza éducation ya mutu donc voilà. Ok papa, comment va Sinak groupe Sinak mobima parce que tozomona pe par rapport à tournage na bino tozomona bozo bo répétera le même babilongi parce que tozomona pe ba nouveau penza ba bano ba bimisa so ba ndenge bino ba bobima bazala raté tozomona le même bilongi na tournage na bino ba film na bino le même bilongi ani tozomona pourquoi pas bana misusu pe Sinak azobimisa te bota ba génération. Ah, je crois que d'abord Sinak est en bonne santé toujours. Vous remarquerez l'absence du président Caleb qui est en France, que je salue en passant. Okay. Mais bon, mon vice-président Azalia, il représente valablement le groupe Sinak. Donc vous remarquerez qu'on est en pleine répétition. Batunyo Sobazali, Makelele Obozoka, et Zali Makelele, il y a répétition. Donc, Nayebite Nengeyo même Bilongi. Pièce Nabiso Outo Leka na Maboke TV. Oh, il y a Diama Makila. Nasi bo remarqué petit mot comme Mbaka. C'est un nouveau. Aouti en pleine formation. A Oumelikutu Mingite, mais comme il a donné le meilleur de lui, na répétition, voilà, il y a un autre aligné qui est nanine. Donc, le problème est que Batouakanisaka nécessairement soyez subitement il faut bâtir une pièce. Non, non. Tu dois être rodé, tu dois être formé. Biso moko o. Poto bima la télévision, tout ça là 2 ans na coulisses. Vous imaginez? Vraiment. Tout ça là 2 ans na coulisses. Mais à Mikolo aye a salika mois 3 mois 6 mois aligné bo bandamba moko aligné. Or, il faut approuver biso de quoi il est capable. Et puis pour na tocha na TV, tu dois nous convaincre. Okay. Parce que si biso convaincre biso te siko batu o ba otala yo o convaincre ba ondeni. Et ça, aligner na pièce, ça dépend d'une personne à une autre. Tout le monde a moi moulo pour t'envoyer, moi moulo pour à salata et moi t'es aligné. Donc à ce pays ça abisso na répétition ninga joua kamba moko botali ah moi no aza un talent. Apesi makambo mbala. Pièce coûte zalaka en cours on a mbamo to créer le rôle à frappant ngopé des zalaka débit na ye amata tilelo. Donc au mona en tout cas ba kana to kuta ngo belé ata liwa. Liwa ayaka tant que mekié parce qu'il y a des moments à la répétition tu ça mutu a exprimer et loko nini o yako sala. Ala kisabiso talent moko caché en lui. Donc tu vois quelque part on est tous années tu vas Socrate. Tu imagines la philosophie de Socrate c'était basé sur l'ironie et la maïtique. Et quand à chaque fois quand il était devant son interlocuteur, il appliquait l'ironie. Et ça qui pour découvrir la vérité cachée en quelqu'un. C'est comme ça, abandé qu'on découvrir après à l'akisio, talent na yo, à l'akisio, la vérité cachée en toi. Donc c'est la même chose. Ne Sinak to salaka. Ceux qui m'outoyent, on essaye un peu, il y a qu'on découvrir, véritablement caché na mutu. To faire découvrir mutu talent na ya zanango. Donc c'est comme ça que to salaka. Mais ebele bazande pressé. Aye azana no guérité. Alingi ba mo ba ndole ka télévision yango zo mona ba mingi awsala kaka bona sina leka kuna asale groupe alors que depuis kuna a échoué akomo landala na batu nini boy to mona ba nada umeli na Sinak ouais ça fait longtemps yango no monita ngo asali groupe na pe ezo simba et simba pourquoi parce que il a été encadré formé avant d'avoir na makolo na biso to moni ba dinana Dinana la douce aya avanda avandi à observer et puis bien à bango kaka po babima na bango bien nada penza ka fuka mi vieille bo sambela po nga na babima na osala je vais faire ma carrière. Wow. C'est la même chose Dinana aya bien en tout cas bo pesanga chance je voulais devenir aussi présidente de mon groupe toko boyate quelqu'un qui se sent capable o ya bimina par la grande porte et aussi mbakaka. Donc, par exemple, les belés, mais il y a 2 personnes. Oui. Parce que le monde a un monde théâtral, il y a un groupe, ils font vraiment. Mais tout le monde a Bolingo et pourquoi? Pourquoi Bolingo et Zate? Concernant Bolingo, au monde de Toza, quelque part, milliers de et baby sabat. Ok. Au cause de milliers Sinak,
okuta na mwa bolingo tango okene na milieu mususu o s'adapter pe na mwa éducation o kuti kuna obi nde tozalaka l'éducation on a que ça partout okoza o rater éducation na ndaku tango ye na sinar au monito la ki sope moi non tu oko il faut respecter abatu so kuti ba ancien il faut respecter soko soini na ancien on te suspend parce qu'on sous-entend que yonde muto ye na bizaleli no mabe donc au mona mo éducation ana nde tozo encadrer au mona mwana pe akomi pe na mwanzela et komi pe problème que tu sois zango na ndako so zo kate ba bengi biso tu vois biso doit ba vie belé tout ça na ba vie akala tout ça na bango kati est-ce que so kanga so ina ya Jean Chaka nante makale gboko vie na makale gboko vraiment nante ba siko il y a une différence entre discussion et dispute. Et là, comme Moussou, c'est pas comment on a discuter. Vous croyez que c'est une dispute. Or, on discute pour avoir un but. Dispute, on est comme un penza, comme une guerre, bandit, penza, yindi, c'est là. On a des choses là. Mais discussion, c'est pour un but, peut-être un sujet, mon corps, bozo, yo, kanate, moutounam takoza, ananini, à cause de la position, la position. C'est ça. Et ça, c'est ngai. Ngai awa ngala muto soneka so to kudena ba to sokoda to bebana parce que moi je défends la meilleure cause, je défends les droits des artistes et ils sont dans leurs histoires bon. OK, les autres ont mon appel. C'est pourquoi je salue le président Adio Salemba. Adio Salemba en tout cas wana za président na biso ya Soneka yende mutu venga a pesibiso makasi o tozo bundela Soneka tozo bundela intérêt ya ba artiste na place wana kaka ya intérêt ya ba artiste tozo mona lelo ce qui artiste a commis na ba âge moko boye na ba moment mo to moni maladie to moni ba mo sala ba émission bo sengela ye alinga kufa bo kabela ye nde bino boza na kati wana vraiment bozo sala ke bozo défendre intérêt ya ba artiste ba o baza libanda o amshi bazo le la kanga bango nde baza likolo nde bazo lia biso ta seto o to mona te muto azo sunga biso te bino boza na kati wana parce que uti ko mona liwa ya négociation d'état force avant akufa sala ki émission pour na osenga moi aide pour na loba papa ba tela ki est poison pourquoi ba ja wana parce que ce qui déjà bino boza déjà bozo défendre pourquoi et bimaka na média pour tout le monde peut média ici que ida mutu te ke katela mutu bikana. Voilà l'importance d'adhérer dans la Soneka. OK. La société des droits d'auteur où ezalaka banda série au président Mobutu ye moko mutu apesaka gonango et puis eleka na parlement. C'est pourquoi nous détenons l'ordonnance loi. Yangwana moi société wa mususu yaki baza ordonnance te ba bazaka ba copier ka ya biso ba omeka donc ba omeka ba boma ba bundisi biso ndenyo so mais tozui siko nzela nous sommes dans la droiture. C'est ça l'importance il y a artiste au déclarer ba œuvre na yo. Et puis biso to ke très loin. Au déclarer ba œuvre na yo, il y a les droits d'auteur et les droits voisins aussi to reconnaître ango. OK. To reconnaître ango parce que ça fait honte. Yango no moni to bandaka idée ya Misako, mutuelle de santé des artistes du Congo. Tout ça là pourquoi? Parce que on en avait marre de voir les artistes tous maigrichons, on les présente à la télé et zaka Sony. Monde bon bimaba hôtel artiste toi comment les labo. Or artiste après d'avoir que ça botanyo soit CP sur bino ndenge nyonso allez tout monde a comment les la télévision zobela. Or ceux qui muto s'adhérer na Soneka quelque part ba droit d'auteur no ezali. So droit d'auteur no ezali ba œuvre na yo wana e bando permettre yo ceux qui mbongo ye ozwa bénéfice que quelque chose. Et puis ceux qui adhérer na Soneka ou adhérer na Misako automatiquement tango yo ka mutu pasi oye na hôpital. OK, c'est qui boza déjà na hôpital la bino déjà ouais, toza na ba pour parler. Okay. Je crois avec le docteur Blaise Mobeti que je salue en passant to ko aboutir parce que aza mutu oyo azo militer azo bunda vraiment pour na evana malgré que batwana kaka oyebi misusu wana bazo bundisa babundisa ka esala te. Mais docteur Blaise Mobeti yo na mona to kenda ko zo maman nzita. C'est ça là AVC to soignaka maman
mama nzita ba image ya li jour mususu kutu na olinga ata na obenga ye azala na plateau nga pe nazala na plateau to expliquer si ba artiste belé to lekaka na hôpital na ye soko beli o na kotanga peut-être kombo ate mais majorité ezala soko beli na no mona OK kuna po ye vraiment baza na dynamique des médecins ils sont 200 vous imaginez 200 médecins wana donc o yaza spécialiste et loko boy o boy donc problème oza nango solution ezwa makaka. OK. Bon yango wana penda to senga ba artiste mususu botikali on mabena ne komeli binote on en passe comité boya ko s'adhérer boya parce que ceux qui bozo le kana ba TV à chaque fois bozo ya ko senga bobo ide et ça la soni parce que même ça que musala bino bozo sala et so ko abouti on est le côté bozo pesa ba para mon côté en vue bana ba on peut ba yo côté musala parce que ça musala sonité bon et ça musala sonité le problème est ça au moni bateau yo bazwa qui net charge ya ba artistes ce sont eux qui sont en train d'arnaquer les artistes et zo sala au mona ba droit d'auteur ya baninga ezo ya yo zo li yango na famille na ozo tonga ne eloko esala mabe yango wana yango no moni soneka azobunda babundisi ndenge nyoso na soneka na omona on a beaucoup de responsables et puis on a tout artistes toute tendance confondue omona ba professeur Chamala o ya académie OK yaza na art plastique omona Jado le Cambodge o kaka boyebi wana ya viva tozana bango ba Jojo Ikomo ba Adio Salemba ye moko na grand éditeur na éditeur nyoso o batikali pour Yenda Zalaki vraiment après faire kiss. Actuellement c'est lui. Ndatikali parmi ba grand éditeur. Donc au mona tozana oya a dessiner ba Maputa. Artiste Joyce Akwamba. Donc tozana toute tendance confondue. Ouais, voilà. OK, toujours bela phénomène poison. Na monde de théâtre comme ko ça ba tout moi malili. Parce que ça binon biso to bandaki ko vanda, je sais à l'époque au vandi boto hôtel tozo ko envier mais les parents mususu so katali alors ba ke moi na ngai au salate parce que azo banga un jour ce moi na nga peli to moi na nga sui ba les poisons bolingo wana. Ouais, par rapport à ça, je commence d'abord par présenter mes condoléances les plus attristées à l'artiste Delta Force qui a toujours été avec nous. Donc bisona bango tozala neti mo bande quoi chaque fois au monde aye pa na biso pe tokei en tout cas c'était quand même un groupe ami bisona bango ndengo lobi mambo poison en tout cas to yebite banani ba osalango c'est difficile aussi oloba ke mutasala ngo boye mutasala boye vous imaginez ngande naza je réfléchis donc c'est toi qui vas réunir toutes ces personnes plus de 1000 personnes yo muto réunir bango yo muto osala que bana ya mutu wana batika orphelin. Donc tu as fait ça, tu es conscient au Saliango. Dieu te détruira ta vie, toute ta vie tu seras détruit. O lingo lingate tu seras détruit. Oyebi yango no moni er moko to kima kape babiloko mususu ko zala zala na garde na ndenge na yo parce que to yebite nani alingaka o nani alingaka o te. Tu vois? Donc yango wana nasenga toujours nzamba batela ngai abatela libota na ngai abatela tout ça parce que to yebite environnement to zana bango to yebite batu misusu babengisa biso mona mutu mo batinde yo sala to kaka éliminer ni wana donc par dessus tout nzambeka pour ozwana le côté tu seras détruit yo na ba génération na yo muto tindi bo vous serez détruit au nom de Jésus bolinga te. Vraiment tous ceux qui ne pendant bien tous ceux qui ne vont la rejeter pour toquer un président pendant ta minute pour te ébiquer ils a plein de tournage pour tout moni phénomène ba fan na kata monde de théâtre ba fan pendant biso moko to mi biso to ali bana ba fan au total rabino phénomène fan oh lelo bana o ba bimi boye bibino ba cadre to comme na ba clan ils ont côté guerre pourquoi pas na époque tant bino pendant pour si on sa boye Mount oh là la ponga kangi miso abi ayebiote na habite soka uta mboka nini po snack etalama boteka 25 ans d'âge 25 ans donc moi na boti penda botami atangi à 6 universités abali pe akomo bota phénomène ba fan po za yango nde komi les réseaux sociaux je sais pas bino ndenge yo moza comment préférer série banda koleka na bino ba TV que YouTube. Bon
eza toza na évolution ya technologie ndenge ezali ya. Okay. Mais cela etindi te ke tobanda ko moi ba guerre mo boy bon. Nga ba biloko wana je réfléchis que ezala peut-être ezaka système ndenge ezalaka ti. Ezalaka que na cadre ya buzz moi guerre wana guerre moko ya bien quoi. Hein? Donc la concurrence moko loyale. Je ne crois pas qu'ils aient la concurrence moko déloyale. Parce que bon. Pour battre le papa à la guerre, papa à bana obino bobimisi ba sali sali ba groupe. Est-ce que ndenge bomona bana bobimisi je sali dinana Sarah Massiala là où tu es ndé babima bima ba sala sala ba chaîne na bango. Po yango ndé babima est-ce que eloko wana tende sali bokabwana po mutu nyonso azoluka naza la meilleure na ngambu na ngai po bolingo vraiment tout ça na vrai sens à mon bolingo na mon théâtre c'est comme si ils ont diminué. Bon voilà nga na bandina ko saluer wana petite sœur nanga Sarah Massiala que j'aime beaucoup. Na saluer pe Theresia po wana baza vraiment ba base hein. Bon omoni ndenge ba créer ba groupe wana ndenge ba créer ba YouTube mutu nyonso créer yango dans le sens ya sa promotion ya œuvre na ye ezala na ndenge mabete bon omoni ba guerre wana ya ba fan ezana ngo kaka babilo moko ebandi nango lelo te omona ta ba série ya ba vie na biso wana yoka o Kester aleki o vie kumani aleki donc ba guerre wana ezala nango kaka mais yo moko leader il faut ko calibrer yango ko calibrer yango et comme na ba niveau te ke bokomi lokola er moko il faut bobomana non wana nde siko komi mabe biso ne singa chroniqueuse faut boko ma proche lokwa biso to lobela rabino na rofingela o bato na moi so batake yo nga na ye na lobby bon wana nde ko eza moi mabe mais eza kaka muntu na mutaza peut-être na leader na ye azo protéger ye a lobelela ye donc eza neti to banda mona mo ba sankara lobelela nani Werason Musaka lobelelaka papa chéri jibe mpiana donc nga mona ngo eza nango normal eza nango normal et comme ande mabeso et comme ba bitumba banini mais ceux qui mutu na mutawa défendre leader na ye na bonne cause eza nango mabete donc mutu nyonso il n'est pas censé soutenir ka mutu au pesa censé soutenir mutu mutu na mutaza na cible na ye nga a préféré ya mona mutu na ye penza ndaza likolo aza nini nyonso donc c'est ça mais nga mona ka so lekinga na français peut-être nga leki na mathématiques donc on mona que diversité wana mutu na mutaza na talent na ye muna mutajua na moi style na ye ndeto salaka au mona na ki Julien nanga peut-être na bande ko tala vie balenda bande ko jouer na yibi mwanda muna ya kingai na sangisi peut-être moi vie ko edi pe eza na kati nanga omoni c'est ça eza pe ba artiste misusu bazaka bongo oh mususu obima tellement ye peut-être à lula kaka ke il faut na jouer neti peshanga siko pona ye loko jouer neti peshanga moni nga penza peshanga ou rien au mona mususu oh ye il faut jouer ka neti nani neti dinana mususu mona jouer neti belle vie tout ça banini donc eza nango mutu na mutu aponi leader na ye mais eza nango bon nga mona nango est-ce que c'est important ko tchango ka na commémorer na mauvais sens donc chacun fait son choix il y a leader ou aligné ko soutenir mais to commander na banini te komi loko a guerre moko boy que mutu akufa nini non là c'est mauvais wana ezokene mabe to komi lera ko chiter mais to loba women na monde vraiment que yo monde autour loba 25 ans moi na botami akoli atangi ya bali apesi ba kokopé 25 ans oza eloko eshoka yo na monde elo moko ba ke na souvenir na yo poza la oza jelo biki na leka na place boye ba choc na ngeza boye bon nga nazala na moi caractère na ngai moi je suis légaliste na mamna na salaka OK na yebite so na lobelo ni chokanga nga je me bats nga nazala na ba principe na ngai na yebi ke loko nyonso soko se concentrer o tshenzambe liboso e kende na okaka nga za na ba principe na nga bona za nango ata muto lingo détruire ngai
Mais quand je prie mon Dieu, nayebi ki na obima kaka na problème wana. Donc nga eza na eloko moko vraiment te o na mona ke chokanga soki nini. Soki na koloba kaka na mona kaka mabe ke to banda kofingana. C'est ça. Na nini to se ridiculiser, on est des parents. Quelque part et ça a bien été. On est censé de vivre toujours ensemble, que nous le voulions ou pas. On est censé de vivre ensemble. Donc, ça n'a vraiment une importance. Donc, on a des locaux montés, on a des locaux qui sont choquants. Ce que l'on a peut-être, les locaux qui ont appendé ça là, là, je dirais, je suis très content de voir qu'un jour, je me souviens, dans la table ronde, il y a eu Covid, ma façon de défendre le monde de la théâtre. Parce que je fais voir Batouana que ce qui vulgarisation de la Covid échoua, c'est parce que l'association qui vraiment artiste comédien, explique-toi. Vous savez que Bisson de toi bouche autorisée pour nous véhiculer message mieux. Et puis Bisson to ko chango na comédie. Bato balinga biso, lokwa balinga na bango biso aluka atala nanu, qu'est-ce que Julien va dire? Tant yoka le message passe à capter. Ah bon? Balobi boy. Quelque part vous avez échoué na côté vulgarisation. Ndé jour Rwanda, président Dio Salem ba mona ngai. Lokwa banda qui déjà lit ya mambo Soneka, il y a droit d'auteur abinanga en tout cas toi je sens que tu peux défendre l'artiste valablement na Soneka. Actuellement, je suis l'administrateur dans la Soneka. Je suis l'administrateur qui défend l'artiste et comédien au Congo. Ok, félicitations. Merci. Voilà. Et puis, il y a des artistes partout dans le monde. Donc, Ngane Moutunaza, administrateur et artiste et comédien. Ok, abonné sur la capacité télévision. Il y a des gens qui sont dans les commentaires. Mon papa Julien aye penda tike biso tona e conseil yo pesa na bano bazo ya poda to comme na suka bano ba kotina o bazo ya ona o balingi o mingi ba koma osangisa na ela mona théâtre fona tshamo likasa na ngamo ko boye pona koma lolo ka papa Julien na tshamo likasa boye na koma loko la douce na tshamo likasa na koma loko la Sarah Masiala po epesa makam bino boya ya maya osokola ya pompe o nzamba sala. Voilà biso moi maman na oloba so Touni Charlène Benz, que je salue en passant, maman générale, Yayo Yangoyo, la PCP général John Chibango Mbote. So Touni, Otuni Atadi Nana, Otuni Sarah Masiala, Otuni Flora Kyodo, Otuni Dingi, donc Moutinho surtout na Aébisa, ok, nous sommes passés dans ma colo ya apôtre Flavien Mbouyamba. Sinar que Banda Kuna, retraite à Libosoto Sala, et pas pasteur Flavien Mbouyamba. Et ça là neti aventure neti blague. Bapo azo tozo sambela na saluer kutu Nadine Mbouissi na saluer yepo ba sérieux na yeba alaka na don prophétie makasi. Je la salue vraiment. Donc tozalaka na équipe on a to bando sambela. Pasteur a prophétisé que vous irez de l'avant. Moussala bo sala beaucoup kendeli kolo beaucoup évoluer tout ça banini yango to vivre lelo et ça n'a moins important que ne pas nganga est-ce que nganga yebina ko jouer soki yozo jouer yeba ke dona nzambe ne mtape si yo et ça kaka ozala bien encadré ozala bien calibré tout ira bien et ça n'a pas nécessaire ba vient na biso belé ya kalo to yebi est-ce que ba simba kisi est-ce que nécessairement il faut simba kisi. C'est que ça on peut au luka ya nini au moins te ko lia pe mbonga kisi ezape mutema pasiti tala kaka yo zana bayebisi yo butwa lelo otikala otombola likolo bo telemi tala butwa lelo yo il faut ça 1 heure du temps au moins comment lela likolo lembi bayebisi de 1 heure à 3 heures yo chabon ba condition ana oh chez Christ il y a pas assez de conditions. Yo kumisa Yesu sambelaka eza nango facile et puis Yesu azalani na ba conditions moteke o lelo sambelité ba ko punir yo nini
il est tellement bon, il est sauvé. Donc et pas Jésus-Christ, au vivre na bien. En tout cas, on a conseillé à Motu, Nzambe au kaka pesa ke odon wana. Yeba ke akosala ke obima. Parce que ce qu'on a donné, c'est Dieu qui te l'a donné. Donc c'est important de tche likasa, so tche likasa esani. O quoi na likasa, likasa ozo mona onde. Donc c'est de n'importe quoi. Nga yebi ke avec Dieu, nyo ce ko salama. Yangwana je salue encore le pasteur Flavien Mbouyamba qui nous a encadré beaucoup d'années. Je salue aussi le pasteur Gervais. Je salue pe bateau ba forma biso. Et ça un problème maman, accepte d'abord d'être formé. Nena saluaka nani président Caleb nanu initiateur ya groupe Oyo. Je salue papa Sana Roé na papa Biti. O ba forma biso sérieux to travailler dans Alliance Franco na Lemba. Et puis na salue à Mingi le vieux Alfred Bongala. Donc vieux Oya banda ko zalana biso toujours azo pe sa conseil. Non, il faut être boyé, il faut boyé. En tout cas, papa Alfred Bongala Oyo Kolole Kaemania, je vous salue. Okay, très respectueusement. Na musala nyoso osali po na biso po tozala ba o tozalelo. Donc voilà, nous sommes sortis d'une très grande école. Vous imaginez neti papa nani? Papa Sana Roé na yimta forma ba vie sans souci, a forma ba bombo fifi, a forma ba mindondo. Donc a forma nous aussi nous sommes passés par nous sommes passés par cette école là. Yango tozala fierté lelo, on est méticulé, vraiment on est fort. Mais tu es au petit bas, sac à l'os un peu. Et d'abord, on était sac à l'os, on va c'est oui, c'est là que les abonnés, on est tourné. Bon voilà, par l'initiative, il y a Caleb na comité. Ok. Na comité, on est comment on sale chaque mois. Tu ça quand même 2 personnes va vivre. Tu peux ça moi sac à l'os, moi sac à semoule, moi ça chasse sucre. Donc ma première nécessité, hein. Tu peux savoir bongo talakaka. Tous ans ba famille. Et puis to qui partait c'est toute tendance confondue za mutu asika za mutu akala. OK. Oka choisis bien. Oka choisis la. Tous ans moi ndenge to salaka. Le fait que pour opprimer mutu nyonso. OK. Donc c'est un peu ça. Ah, wana na ba c'est qui na ba on est baza wana ba bi que chaque fin du mois faut ba mutu mo boy quelconque to ça tirage au sort. Oka kabimi boy azui. Ah oh là là vraiment voilà j'ai dit félicitations président Caleb. Félicitations au comité. Babilo Rabo, il faut les rapport ça rabatou pour ça parce que c'est là que la société. Bon. La société. Nangolo Nzambe kaka ndeto obunda muke tant soit peu mais toujours s'organiser d'une manière ou d'une autre. Je salue d'ailleurs yangwana na pesi mbote mingi na Tina oyo za na affaires sociales Tina Ramazani mbote na wana pona bango penza bazo sala mwa musala. Melina Mbombo na yebi kolinga oloba vis obwaki ngate vis Bob Kabesa petit nanga Florian Massamba donc voilà. Merci papa Julien ngotike la biso moi opesinga okordenga moi temps oyo pona nazo na pesi pe mbote na petit frère propre Munjiba Jino Okombuzo azotanga wana cordon yemoko La Roque Nickel, le directeur. Wana za directeur à DA Nabiso. Donc na obosa na maître Linel Kate, ya yo yango wana et puis bana mangai nyoso maître Frank Ilunga, Fred Zema, ya yo yango wana Rifen Tsabo. Merci na babonné soit capable na bin okutana nga soko okutana nga na tango soko merci na bino. Pour s'abonner, belé bokene na page na ngai Chali Kamba sur TikTok et si ka to chaka sumi so lingo mona vraiment ba pièce né na kata OK kotala bo s'abonner massivement. Je salue mon grand frère bon séjour à Dubaï avec sa femme Élisée. Je salue tout le monde au Balingaranga, je salue madame Kapache merci yo na ça chaque jour pour coach. Au coach aranga chaque jour. Na bosani mutu moko. Excellence Etienne Tshisekedi. OK, notre président. En tout cas Excellence Etienne Tshisekedi vraiment wana vie na ngai ba vie na ngai Jojo na pesi bino nyoso mbote vraiment Wami Miguel Rodi Bolaja nazoya Roger Ala nazoya Fiba Menga respect nazoya. OK, je salue États-Unis déjà
bientôt. Merci. Bye.